Bandeko mbote mbote bisika nyonso bozali bozolanda ngai nga ndeko na bino Simo Posholo Bitu nzeta moselu kataki rengundu kakamio munene tembe sili bajalo bakufi bafokonte pe bakufi lala lula la bulu yeke bataria bandeko na yeto solola na pesi bino na mbote ya Yesu Kristo ezana mabota na bino 5 nyonso na pesi bino mbote ya Yesu Kristo nzambe pa sunga bino ba ona no babali te nzamba sunga ngomba ya kutikela mota verveso ya pamba vraiment ngolo ya nzambe na pesi bino mbote bisika nyonso na ba o balinga te na pe bino mbote grâce c'est grâce ezala na bino na ba jaloux bino nyonso grâce c'est grâce ezala na bino merci bandeko na yeto solola lisolo oyo nazana ngo bandeko lisolo naza nango naza lelo na koloba concernant bandeko na biso oya basi bandeko na biso babota na mibali bakenda batika bana na me babala mibali misusu bakoma koboko na bana wana lelo lisolo wana nde na nango poto solola parce que nasali remarque wana mingi ndeko bandeko pe mingi balobeli ngango bandeko soko tali bien na 100% ça 80% et pas la biso la communauté congolaise bandeko na biso mingi ya mibali babota batika bana batata misusu baya babala bandeko na biso na basi bazoboko na bango mais soki tolandi bien bandeko na biso na babala bandeko na batika bana bandeko na biso miso babala bango papa adoptif o baye ko bala bango mibala papa adoptif bana baye ko bala ba adopter bana bazoboko na bana batata na ba bénéficiaire te pour aller retourner en quantité monsieur le non parce que surtout ça dit constant c'est 100% natanga libala bobenga ka batata na bino bibali na bino oyo bobota na bana na bino baya mais mone lo musuto toko bosana tata wana bopesaka bango ta moi honneur te wa boko leli bino ba aboko lelio mwana yo tata okenda otinda kata enkati ata 10 centimes ata verveso ata au pire pamba oyo otinda rangote mais tata wana oyo abana mwasi na bokola otika bana na abokola na bana papa na ba malade asalaka nyonso asalaka mais na tango ya récolte ya mso tata na bénéficiaire te parce que pour mona kaka mwana mutazani mwana mais oza irresponsable ya kusala tango misukutu atako tuna mwana babosana musukutu kombwa mwana kuta yebite lala lulala depuis kipomba mboki sa ya kuyinda yebita kombwa mwana te mais tata batwana aza kusala ba sacrifice aza kusomba babilo ata 1 euro ya msunde konanga na tindaka te mais natanga récolte ndeko nanga na mobali ba bénéficiaire te na sali constant wana mingi soki beto landi nyonso wana eza pe devoir ya mama parce que mobali wana yo nde moto kopesa ye mwa poa parce que na biloko ndenge wana bayebisa oyebisi pe mobali lobi oyebisi mobali wana soki tango bango basengaka pe ni na bango exemple fati mobali wana kozala pe na droit ya mwa mokiti mwana mama tango zosa pe ba fati wana soki boza ba consabilo na mobali wana ex mobali no wana so boza consabilo mibali boko aider pe mobali wana parce que mobali na aider mais tata mona na kite mais natanga récolte tata na nona parce que mibali so pe ba mibali moko ya excuse mibali so ya kwa na pioli oboko la no mwana te osale loko te tata wana boko lipe okomi pe fati oyi kosenga pe mbonga libala pona makila na mais soki zaki makila no ifalo boko la ngoti otigela kisuko na boko lelayo pardon oza envie ndenge ni yoza envie ba boko lela ko mwana irese wana si botonde pa ya mbutalombi aussi bokuma ko mela ba masanga mi c'est comme rouge bokuma ka bata ba 8 si lala lulala hérité wata soso lembe makambo za pa bandiko na mibali mawa ba mabala ya poto wana pa mbutalombi si baton ko mbutalombi opena yoki so ba masanga so so pio makasi te na ebite so frigo ekomi na mpane na evite ma wana botonda mais ozo ko dépenser bela bambo mais otinda kata enkate mais tata muninga awa boko abota ni bana wana te azwa charge ya bana yo zara mona sonet oh j'ai mes enfants mais tu as des enfants mais tu es irresponsable si pour ti bana ngoti
supporter bana na yo o wana yo mutu muso supporter la kayo na tango ya récolte tango ba mabala to ya manini ozo yape la famille kubulu o te ko swambonga libala yana bisa bota mwana yana bina bota aboko la bana mutu muso ndaboko liet pona ngai ya na ozwa biloko wana te na ndenge na nga na ozwa te bana mambre muta okosa nga te ona solo bayanga na conscience na nga na boko na nga mwana te mwana kolipa mutu mususu ya na robene so no fese papa zwa wa mubali na modelo yanga ni bali wakosala ya na ozwa te na yesa bandeko na ngata to yanga bite azwa papa o mérité ngana o yanga sapatu chaussée ni ba pierre ba parents nde na moneli ngala o pia ya parce que conscience nga mo yiko sala pete na boko na nga mwana wote ata ndenge sana na obengo papa me na boko la yote ya conscience salaka nga conscience usana na usala ke na somo le loko moko ke quelque chose qui ne va pas na sala ngelo na te bon point na son dimango eza para communauté congolaise na biso nyonso wana eza ba devoir ya batata irresponsable Fideline Mukanya modéliste mune en Afrique du Sud ma bese kota kinango irresponsable eza la communauté na biso ya ba parents mama otika bana mutu muswa boko lela yo po yebi kutu atakutu mwana banda ko bela bana misukutu ba be kanisa mwana ba biso batika kabana ba 3 ans ba 2 ans kanisa ba ajwana ko bela tata na zo sala mso zo privilégié ko kene musala te pona bana na yo lelo to bana babongi bana wana bana na babongi bakomi kota papa ata yo mama okoko zala ta moi na nini te na moi conscience no batiki bana nanga waza papa na bino sunga kibino bo sunga yo mama na conscience na yo opesi bo mengo pa ya mobali no aboko la bana te mais ya botine bana te mais ya azui charge bana no koleka oyo botaki na bangoti bandiko tozala moi ba réaliste na vie tout se paye ici-bas. Oboko la na yote. Muninga no musumta zuli on charge wa. Oza vie. Oza ka botika la kako tonga kabatu. Otika la no kakavi. O tinda kata enkate. Muninga no mubala zubana na charge. Yopo mona nakate eloko te. Après mon mabala bakomo bonga yoko bima. Eba okangondo ki bako nani. Obimilo kwa kintsaka église. Mobali mo obimilo kwa kintsaka église mutu nyonso kozwa beto tintin obimilo kwa kintsaka église ma obimi keba ba camarade Didier Bolafa bango anati bekiri na bango batika bana misuka boko la bango bekira ba Didier Bolafa na Londres bango bwana oza inconscient na kati bongo sima ndeko na biso ne bokoma ke ndebako ote papa na bango ifa ali ambongo mais tata na bango ko liambongo to boite me pone ni na boko la kibana ngote to boite eza na ngo droit papa na bango ko mais bien pona tata wana siko bino bokanise lieni mais yato ata yumu eza te o balo bote pa na pas simon so kote na bike makila mutu mais soki makila mais il faut boko la makila ngote mo siko tingla na boko lo makila ngote bino siko tika kama makilango tango bakobonga sima nde batu misusu ba bénéficier omoni lelo siko omoni lelo yangwana batu mingi soki mwasa sana bana na ye affecté comme soko za mingi to mona mingi to yoka docteur munga na pas yesimo to koma biso ko boya parce que batata na bango ba bimaka na sima omoni conséquence éducation bana e baby pona nini tata na mama yangwana ndeko na bino na mobali fu boko la ka bana na mutu muso aboko la te mutu muso aboko parce que mutu muso soka zo lobi la pe ko simba parce que yepe muta boko lipe ba liembongo na ye ba lipe ba biloko na soka lobi ba na ko loba mabe ko simba bana wanati parce que yepa asa na kata makambo yo botaki otiki mengana boko ko bote yana oli kamte me ko bote ali ka boko la nga na kola boy ba ndima yo tu es incapable parce que tata na soka ba loba ko sala pe nini et que ça n'est pas parce que votre baba mais tata pas beaucoup les pone beaucoup kanisa ita mama yope okoko sapena makanisi wana te tena biso ndi ba mama na bandeko na biso ba sende mutu bimisa makambo wana na ete tata na bango ba famille ya papa na bango ba ya oswa mbo to buiti ba famille papa na bango ya oswa bongo ndeko na biso wana beaucoup la kibana
pese mo ne wana te mo na mama ata ko pese mo te be conscience na bino mo ko ezala yo obenga mobali to boy te parce que aza mwana na mais abokola ki mwana omoni yango na siko batu lelo soko moni pe ndebo zana mabala bazolinga bana bino bobota na mibana bino te eza ba cause wana batu mingi bazu ba deception na mingi na fungoli bino lala lulala Patricia Longomba besangi mabese kota kinango siko koloba nini okoyebisa biso nini poto sala nini lelo so communauté le biso so tambola te pona makambo bo na bokolaki na tanga kolia na lia ata la lui na kolia na mingi te boza la ta reconnaissant na muta bokole lio mwana ata yo pe mama ba malade ya butu ba makambo ebele yo pesi siko opesi nini moi privilège pas tata na bana wana mais ayaka te banda tika bana na deza bana bakomi ba 30 babali lelo tata na komi mabe mubali no obozalaki ni wana bozongani pona bana babokwami bana bakoli mais pona yaki te tangu bana basaki na mike eza mawa so na lobi eza mawa na communauté congolaise eza mawa muta nyoka milio mubala kinda kala lelo bana bakoli bana bakomi ba via bien bozonga na libala wana po lelo bana babongi ote atata bana ngata kozonga mais po no bozonga na kiti tango bana basaki na deza bana mama to sosola na likambo wana eza mawa so na lobi bo eza parce que communauté na biso malamu ezati Mejengoi motema sino mubi Mejengoi atinga mena biye matinga mena la libala bangona sino mubi makambo yango wana papi mboma nazana ngai bino na natilo kole bino nyoso nazali nanga lala lulala bulu yeke bandiko nasuki wana ezandi ya bino apprendre ou à laisser on est là qui bino yango wana merci